Vous les mettez na tongo après quelques temps maïe baneko yebele ota la caniveau bachaki pour me canalisation maïe et comme awa ma bele awa zoke za la rappel bisque buka na rapa pamba yango rande yebi ota la population ba yebele bazo contacter zele tikalga bande moko ko kamo esika oyo e ute ko katana e kabolaki zela Congo central na Kinshasa donc ba habitant au mususu bazana na Congo central batikala mupanzi ya Kinshasa bazaki kotoyo basalaki yango vite fait pona ko régler nzela kasi mbula ya lelo e buki lisusu kasi likolongo pe ya mwa bien que yo a communication regrettable makasi ba mwa ya mbula oyo kuzuru ba basali la kitu ba canalisation ya bien basala makanivo ya malonga donc makanivo ya malonga moi ils ont continué route ya likolo ils ont continué kofunga awa donc l'état aura dit solution moko possible ba ba moyen pour communication ya route matadi oyo Jango totuni makamwa matadi kibala oyo ezaka ke misale sana makikente tope bakoko basiliki oyo komi troisième fois ya normal ten likolongo pe ya peka mulini so mvule beti na butu tolomka na tongo boye ekabwani lisusu Kinshasa to mona makamwa na biso na ko to côté Afrique et bo se to côté Afrique beta tongo biki pourquoi ekei Nous saluons notre héros national, Armand Tingoulou, depuis le village de
Troisième fois, awa na matadi kibala ebuka na soki mvula ebeti bakongala bakomi komituna soki eza babisimbi batomboki basirene to mpe eza kaka ete ya mabe ya banzela otala bino moko mvula ebeti na ntongo apres kaka quelque temps mai ebande koya ebele otalaka niveau batiaki po ememaka na nzanzo ya mai ekomaka awa mabele ya awa soki ezalaka mpe bisko ebukanaka mpa na pamba yango kaka nde eyebi otala population ba ebele bazo contempler zele tikalika bande moko kokamo esika oyo eute kokatana ekabolaki nzela Congo Central na Kinshasa donc ba habitant o mususu bazala na Congo Central batikalaki mopanzi ya Kinshasa bazalaki koto oyo basalaki yango vite fait mpona koregle nzela kasi mvula ya lelo ebuki lisusu kasi likolo yango mpe ya mwa bien te yo ya communication regrettable makasi bamwa ya mbula oyo toujours basalela biso bacanalisation ya bien basala bakaniveau ya malonga moka bakaniveau ya malonga mwa ezokontinue kouta likolo ezokontinue kofunga awa donc l'état azwaka te solution moko possible bazuka moyen kokokisa nzela ya kutu mandali oyo soki babongisi te quartier mandali mala oyo kokoma desert yango totuni makambo ya matadi kibala oyo eza kaka ke misala esalamaki bien te to mpe bakoko basiliki mpo oyo ekomi troisième fois eya normal te likolo yango mpe eya mpe kaka molili soki mvula ebeti na butu tolomuka na ntongo boye ekabwani lisusu Kinshasa tomona makambo na biso na oku tokoti avril te ebe oso tokoti avril ebetaka ntongo mingi poko ekei ya mai bamkiona ya kuwa otanso ya mai bamkiona ya kuwa otanso Don't know back yet, populate.